Centre. Portez. Armée. Le commandant, vous serez de Mouamba. Mon colonel, les cadres et éléments de votre police qui est parti à l'opération de sensibilisation hier soir sont prêts pour vous suivre. Le commandant troupe, commissaire principal, pour le cas Amaya. Merci, Armo Perepo. Ah, bonjour. Armo, pied. Rep. Pour tout le monde. Allié. Ma. Regardez. Arme. Au centre. Portez. Arme. Arme au. Deux. Rep. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour les camarades. Ok. Voilà. Lobby, Tozalaki, Namusala Nabutu. Totambolaki de 19h à 23h. Tosalaki campagne. Il y a sensibilisation. Et puis la population, il y a ma tété. Pour nous dénoncer, pour nous décourager. Phénomène Kuluna. Et, pour décourager phénomène Kuluna awa na secteur ya Matete. Tout ça là qui yango et les cas qui très bien. Et puis message na bino. Déploiement na bino tout ça là qui lobby. Population ACP là qui na yango. Pe bayamba qui yango très bien. Tolobi boye. Population ya mbaki yango toza na mosala moko pona ye. Yo lati sokoto lelo otelemi awa. Otambola ki lobi otiki mwasi otiki bana na yo. Otiki ndaku na yo. Toza na mosala moko pona kokengela ye. Pe na biloko na ye. Po ete monguna oyo tobengi Kuluna. Aya te ko déranger ye. Aya te ko kata ye machete. Aya te ko botola ye biloko na ye. Tolobi boye trop c'est trop na phénomène Kuluna. Tozi makoki. Yako bengana. Yako kanga. Oyo abianga mi Kuluna. Abata mi na venu. Abata mi na quartier. Abata mi na commune. Kokanga ye pe kotinda ye na bisika oyo bayebi mibeko. Na profiter lelo susu na ndenge botelemi boye koyebisa bino. Okozala na fierté, okozala fier. Soki bayebi ete otikimia na population ya Matete Kuluna ezala te. Okozala na fierté. Soki fete o ya lelo. Tozali ko préparer yango pona lobby bonne année. Population a fêté nango na kimia. Avant, pendant et après. Teokadi. Wana tokozala ba policier ya Malonga soki population ya Matete. A fêté fête oyo na kimia. Na yebi. Nazala confiance na bino que population a kofete na kimia. Potango nyonso tokozala bango. Alors,
totelema pour na ko soutenir pour na ko protéger population oyo lobi tolakaki bino ke nsima na kotambola parce que za mosala na biso bandeko na biso boyo bazali koakompagne biso baprometaki biso ke lelo bakoyela biso mwa eloko boyo bazali koakompagne biso na mosala ya kosekirize population balobi ya solo polisi oyo aza na besoin ya kosunga population biso mpe il faut tosunga polisi oyo bazali ebele mais mpo na lelo tozwi lisungi ya honorable Raphaël Kibuka alobi ye mpe akoti masolo yango akoti masolo ya kopesa kimia kati ya population akoti masolo ya kobengana kuluna yalobi ke matete sa kuluna aye koapuye azo apuye biso na baconseil aza koapuye biso na materiel lelo ayesu koapuye biso na biloko bomoni awa aye na loso aye na poulet mpo na kopesa baoyo basalaki mosala lobi effectif ezali déterminé ezali échantillon asuki awa te akokoba mpo na yango akoprocéder na remise d'une manière symbolique na eloko aye kopesa bino te ke bozangi nzala non aye koparticipe ke bozwa makoki ya kokombattre kuluna mabeto malamu honorable Raphaël Kibuka na kombo ya policier représenté awa ya Moamba oyo ezali échantillon tozali plus de 2000 mais awa tozali une affaire de 200 oyo baparticipaki na opération ya lobby biso bandeko mbote mapinga mingi ya koloba eza te mission régalienne oyo eza ya bino ezali ya kokengela biso bato na babien na biso mosala wana bozali kosala yango na risque ya koperdre mpe bavi na bino eza bongo te l'état mpe oyo azali kokamba biso na mboka azali kosala mosala oyo asengi kosala na bino bokokamwa député national oyo nga nazali liboso na bino mpona kosala geste oyo ezali symbolique pour la petite histoire mpona korefraîchir bino plutôt mémoire lorsque nazalaki na campagne nayebisaki oyo anga baélecteur ke ngai nakei na parlement mpona azala molobeli na bino nakei kobunda mpo na bino. C'est vrai, bato ebele bakanisaka ke bato bakendaka kaka mpona baémolument, c'est-à-dire mbongo bafutaka badéputé. Ngai mpona kotya bango à l'aise, yebisaki bango oyo nga na kozwa kuna ekozonga na population. Yango nde ezali kozongela bino. Biso population tozali kofuta pako. Bino bozali kosala mosala. Mbongo oyo wana bozali kobimisa ezala ba amende, ezala na ba mosala nyonso bozali kosala ba amende transactionnelle. Ekotaka na kese ya l'État ezali nde kofuta biso ba député. Mais ngai lokola nakanaki ke nakoliaka mbongo wana te, il faut ezongela bino na mosala oyo bino bosali na mbulo mobimba ebandi mpe esili lelo na bamakama oyo bokwei na yango baliwa ebele namonaki moko avant hier batuti ye liboso ya RTNC parce que azali korégule nzela vi na ye kei boye mwasi na ye na bana batikali baorphelin. Donc bino bozali kosala mpona kopesa bomoi na bino mpo na biso yango nga nakanisaki olie navanda na ndako na ngai nalia ngai moko na mosala oyo tozali kosala na bino ya zero kuluna na matete tomeka kokabolaka mwa loso soso mafuta na makayabu oyo nakoya koya nango lelo. Donc boko
mpo na ngai eza motif ya fierté te mbongo mpe na bimisi eza ya ngai moko te ezali oyo ya bacontribuable bazali kozongisela biso na parlement nazali mpe moto ya yambo te ya kosala yango nasengi mpe na bandeko na nga badepute na bakonzi mosusu oyo bakoyoka mpe komona geste oyo tokosala lelo bakanga mitema te soki mpe possibilité ezali baya mpe kotalaka bino ndenge natali bino lelo eza bongo te tolingi biso totambolaka na matete na kisenso na lemba na ngaba comme na limete sans que tozala na bobangi parce que kuluna lelo akomi koterroriser biso yango ngai na bino tolobi tosimba na maboko biso lokola tozali barepresentant ya population tokocollaborer na bino tokopesaka bino bainformation tokolakisaka bino esika bazali kobomba na po bino botrake bango eza bongo te nasuki wana mpo na lelo nakosenga na moko na biso afete malamu nzambe abatela biso soki mpe nzambe akolinga tokutana susu na fin de l'année prochaine eza bongo te Toza en direct à commissariat urbain à Matete et c'est quoi honorable Raphaël Kibuka outil pour sécurité et longola ba policier pour na longola échange de V à kanisi ndenge nini a fêter na ba policier to me ça la bango to ba réaction na bango ndeko papa bonio. En tout cas, la CPL na geste oyo honorable Asali na mokonzi na biso, major na biso, colonel na biso. En tout cas, to CPL mingi na acte oyo Asali. Po mingi na to moni boité. Alors to moni est-ce que ezo comme ça biso et puis to CPL makasi. Soki ba oyo mususu, so ba oyo ba mususu, soki bazo sala pe boy en tout cas to CPL makasi. Merci papa. Ndeko nangai ba pesi bino sac moko deux personnes na deux poulets et 50 et 50. Et c'est 50 parce que to moni yango te ko banda ba ike ba konzi o biso. Mais to moni député aye un peu sa biso yango donc to zaema pour honorer donc il y a des gars. Ça qui moko deux personnes to sikala ko zango mais to zi yango donc nzambe o ya biso na lokumu na biso ba kisaye belé koleka pisike wa pesi biso azwa yango yango na 5 pour biso 5 de personnes ils sont moko de personnes et salama te na Congo amelo ya sali yango merci mon frère toujours continuer ko bato me ko zapende ndeko ya mama ndeko moi 6 là to zongela ndeko to zapende mama yaka bolimbisi mama yo zali mama to moni honorable Raphaël Kibuka outi ko pesa bino sac moko deux personnes peut dépouler est-ce que geste oyo boyambi yango ndenge. Merci beaucoup pour la parole. Na sepeli penza na cérémonie o esalemi journal lelo pona Raphaël Kibuka nzambe apambola esika o ebimi azongisa lisusu ya ebele nazana mingi ya koloba te la prochaine occasion tokokuta na lisusu po to sepela lisusu na elongo ya l'état poursuit déjà ya l'état na to suite kutu nde apesi avance bo to sepeli makasi bana ba osumba malamu. Merci ndeko. Bon, Moutoumoko a repéré bino, est-ce qu'il y a l'état besoin déjà? En tout cas, mon continue au azo bazamboli, en tout cas to sepeli, ceux qui ba continuer so ba ko sunga biso to sungana entre ba député, na biso ba continuer biso armée, to zalo bon moko poto symbole phénomène kununa. Ba le saka biso bo po ba continuer so ba ko lesa biso te boende bien, po boende za bien. To zide soso eza bien na sepeli na makasi. Mais musala ko sala mano amande. Papa, objectif ya aide o ezali pona ko pesa bino makoki tango za ko bima ko ne ko traquer kununa. Libote za na kimia ezwa moi mukia kolia est-ce que geste oyo e ko pesa bino makasi bo traquer bakuluna. Oh papa merci beaucoup na sepeli na iloko na moni oyo lelo yo banda na la police. Vous savez combien la police? Na sali penza depuis 2000 na la police oyo boye. Mais loko na moni lelo ezambala liboso na mona ngo penza na ba honorable na biso nyoso ya Kinshasa. O na moni lelo nzamba pambola Raphaël Kibuka ndenge asali boye apesi biso soso na loso to le pona feti oyo. Nzamba pambola ye mutuka na ye ezala abakisa manzamba abakisa bambula mata avanda penza titre na ye eumela na ye. Merci. Ndeko moi liloba na geste oyo honorable Raphaël Kibuka uti ko sala bino. Ya koloba penza zali to pesi pena longo nya mingi
naye honorable Raphaël Kibuka po azo reconnaître que ba policier baza pe bato bazo servir nation pe bazola libanda bazo sa misala omoni lelo ya biso ya police babiti les 5 mais bana na biso na Noël balia quitté na bonne année yango l'état apesité l'état lobi na biso les 5 mais siko Raphaël Kibuka na ngolu na ye pe na makanisi na ye alobi te ba policier bakoki kozala bongo te moamba mobimba bakozwa saki moko de personnes des soso mpona bana bafete merci nzamba pambola merci